Bandeko na ngai napesi bino mbote na kombo na Yesu Masiya mwana Nzambe na bomoi. Ngai lisusu mama Deline na liboso na bino po ete na partager video oyo makambo oyo Nzambe atete to partager na video oyo na bandeko nyonso o bolandaka ngai pona na kolobela lelo makambo ya ona lobaki batu bobongisa basaki ya randonnée na kolobela yango Nzambe mutalobaki to bongisa basaki ya randonnée ngai mama Deline te Nzambe mutabai to bongisa basaki ya randonnée yango na kolobela na video oyo to bondela na komba tata mwana pe ya molimo santu Nzambe na bomoi Nzamba bikamwa Nzambe nelonga Nzamba mpuntulendo Nzamba bakoko na biso papa na pambolio na komisio na netolio po etoza malamu mingi pona biso zobatela biso zobundela biso etumba butu pe na moi papa zwa na olokumu netola masanjola ma kolo na bomoi na pesio merci pona ngolu oyo sali ngai na bandeko bakolanda nga toza lisu na bomoi po ete yo lingi biso tozala na bomoi papa yango topesio merci tokumisio tonetolio papa tala ete ngai mwana yo na fandi liboso ya kamera oyo mpona kopartage makambo oyo olobaki na ngai nayebisa bato mpe nazopartage yango na bandeko nyonso bakolanda nga molimo santu ozala na nga ngai te naloba me yo nde loba mpe bandeko nyonso bakolanda video oyo Saint Esprit yo nde sosolisa moko na moko ete eza volonté na yo kolo kotika bana o te zala na biso kotika biso te papa zala na biso po ete te ekomi mabe kolo na bomoi oza Nzambe na telemeli oyo nyonso ekoki koderange nga na ntango o papa ezala mosika na nga na kombo na oyo Yesu Masiya milimo nyonso ekoki koderange nga na ntango oyo ezala mosika na nga na kombo na oyo Yesu Masiya mpe na nguya na o molimo santu papa zala na nga papa zala na nga kolo molimo santu kotika nga te zala na ngai nyonso na bondeli bongo na kombo tata mwana pe ya molimo santu amen. Bandeko na ngai ndenge nalobi kaka ngai mama Deline nazo partager makambo oyo na partage kango deja na yebisaki bino Nzambe abi to bongisa basaki ya randonnée yango wana penda lelo bato beba bana nga mama Deline olobaki to oyebisa biso biloko nini tokosomba to bongisa po o tokozala nango otokendango bandeko napesi bandeko nyonso merci ba o bozotia ba commentaire na ba video Nzambe amona bino vraiment Nzambe aza malamu mingi en tout cas toza kaka elongo vraiment Nzambe azobatela azala na biso pe abatela biso bandeko na nga tant ekomi mabe message oyo nga na ekopartage lelo ezali nono Nzambe nayebisa bino liste avant nonake na liste ya biloko nyonso oyo tobongisi oyo tozobongisa disons tozobongisa liste o biloko tozopotana kaka mpona kotia biloko ezala wana mposi Nzambe abaki fo kobongisa yango bien avant pourquoi Nzambe toyebi te makambo oyo Nzambe akodeplace biso alobaki na ngai nayebisaki bino Nzambe alobaki na ngai Deline nayebisi bino bobongisa basaki ya randonnée te po bozokende pardon nayebisi bino bobongisa basaki ya randonnée po Nzambe na baloba ndeni Seigneur sunganga pasi ok nayebisi bino bobongisa basaki ya randonnée te po bokende kosala nasiyebisi bino bobongisa basaki ya randonnée po bokende kosala randonnée te nga nde na kodeplace bino kaka na kolongola bino place bozali na komema bino place mosusu na kodeplace bino kaka yana bibo bongisa basaki wana po ekozala na facilité ya bino bomema biloko oyo esengeli komema nasi nalobaki yango na video wana Nzambe alobaki azotinda biso tokende randonnée te bao bakenda ko visiter ba montagne bazamba soki ba place ni te basaki oyo bango bamemaka po eza basaki mo eza confortable soki omemi yango totie biloko ebele ekota biloko ebele me okoyoka kilo te oyoka kilo te donc Nzambe ayebisaki ya randonnée Nzambe ayeba nyonso bandeko na nga donc ayebi na saki ya randonnée nde alobi na biso tobongisa basaki ya randonnée abaye mpe so esaki ya randonnée eza te ata valise
ya roulette ata ba valise mais insistaki na sac ya randonnée bandeko nanga po ayebi pourquoi ozomona. Donc eloko na ina loba na bino bandeko tant o tokomi tolinga te mabe ezoya ba changement ebele ezoya na mokili oyo ekomi tant o antichrist alinga banda pa kotia balua na ye makasi kati na mokili oyo yango na biso bana nzambe esengeli na biso te o tozo vivre na mokili oyo to vivre na bato wana bakotia balua na bango ya mabe ozomona de biso esengeli to vivre na bango te yango na nzambe akolongola biso okei na biso na Congo tokefanda na Congo rouen oyo akozala na Congo wana akozala intouchable ozomona we wana ozala na Congo ozala mutu oyo donc peuple na ye boko touché te baloi oyo bakotia na monde entier boyoki yango bien religion elingi koma religion mondiale balingi basangana nyonso religion nyonso elingi sangana donc elingi koma religion mondiale donc bazobongisa bamakambo na bango bible balingi bachange makambo ebele baloi ezokoma ebele na poka babiloko mosusu na banga collection na YouTube awa po lero otia lero eleka na verification mona ezolobake ekokozelenga problème loko asi bafundanga déjà na chaîne oyo yango wana na bangaka nzamba batela me biso mo pe to mibate to batela pe nanu na oyo yebi ke tokoki kotia boye ekomema problème na chaîne oyo ya Deline TV donc yango wana biloko mosusu natela bino te ndeti na Espagne bavote déjà loi mutu so oza na nyama na yo okoki kobanda na yo kosangana nzoto na nyama na yo eza normal te ozomona eza normal te okoki kobala pe nyama na yo donc mariage ya mutu na mbwa babanda kocelebre na bamairie bani naza utu na moko bacelebre on nayebi te so na mboka nini ozomona batindelinga mariage ya cheval ondie ezalaki cheval ondie cheval na mutu cheval bien ngombe biloko moko bongo na mutu abali nyama wana balatisi pe voile tala bato basimbi pe voile okoki ko imaginer te biloko bongo ko kozala baloi oyo ekoma na mokili o leki na inceste kozala sute baolongola ngo donc papa ko bala bali yo abali pe mwana na ye abali pe mwana neke esala eloko te leki na kulutu yana leki bakobana na bango esala eloko te soko biso bana nzambe tosipote biloko bongo te na mokili yango nzambe akolongola biso ba oyo totambola na kobanga ye biso tokende na Congo so otambola na obanga nzambe te okende te biso nde tokende na Congo nde tokende na Congo siko na ndenge nini oyo tokendela na Congo wana Gloire à Dieu, na batu mususu déjà nzamba isi bango bobima déjà pour mabezo ya ebe na bamboka o batu wana si bakangi bisaka je crois que ba mususu babimi tondeni na yebite mais eza na batu mususu babaki mama Deline biso nzamba abina biso to bima dia na mamboko tozonga Congo ozoma mengai nzambe na lobite to bima ta nzamba oloba biso to bongisa basaki a randonnée c'est o nga mama Deline na ko kende na nga pe en avance déjà na ke na Congo pour na vivre na mambo te menga na posa na vivre on pene s'agit ba montagne to kendango pour les to kita na Congo wana batu babite bo wuti penda na moto mais bolongi bozongi pe Congo bobi mpoko kota Congo ekozala facilité bande konanga ekozala facilité donc yango na siko eloni na loba na bamboka o tozali toyebi ke na pesa message moko je crois na décembre nzamba lobaki papa dide ke si tozokoma ka subo ba fete eleki ba courir kozala te boza molili mbala moko leka na pesa ka pe message wana nzamba lobaka après 2 ou 3 jours toyoki pe mbala moloki to moko na janvier courir kozala te papa do ba ko batindaki na ba école bana komaki wana ke bobongama déjà na janvier bana bandotanga kaka 20 midi pona ba délestage kozala pona courant bani quelle coïncidence na mitunaka quelle coïncidence nzamba lobi na janvier courant boza mulili pardon na janvier te nzamba bi so après ba fête boza na mulili bobongisa da ba torche mais bango pe quand la même semaine je crois bango pe ba annoncer que dans janvier courant ko banda kozala te après mbala moko Macron ya lobi pourquoi bo fait paniquer ba tout boy to luka solution o biso to landa ki yangwana quelle coïncidence pourquoi ça la makibongo to yebite pourquoi
tokomi janvier nga na lobaki ndenge alobi après ba feti tokokoma pe ba mars to ba juin ba courant banda kokatana pardon mars to avril blo moka bongo mais tokomi na janvier ngo wana bango mo balobaki ke ba courant kozala te ba délestage kozala après ezalaki te mais basalaki on te mais tomonaki deya na balibanda déjà neti biso na bakulwa oyo akatikati oyo bacourant ebanda ozala te na bapoto ebanda ozala te bakatikati yango na bafaçon na bango moko boye mais oyo mpenza balobaki esalami nanu te donc me bandeko tokita tomata bango mpe bakita bamata toza na problème ya électricité na mboka oyo toza na problème ya électricité toza na problème ya gaz na mokili oyo surtout na Europe toza na problème wana ozomona tolinga te ekokatana peut-être nazoloba ke peut-être ezali nzambe mutu atali kaka annonce yango aningisi bato mpo bato bacomprendre ke makambo nzambe azoloba na bato na basali na ye bazoyebisa biso eza ma ya solo bato baninga oyebi bato mosusu batiaki ka baprovision le bayoki ke bacourant ebanda kokatana na janvier nde bato mosusu batiaki mpe baprovision nzambe azoningisa bato me suka nango ekosalama siko lere ekosalama bandeko na nga ayokolobake nayokaki te biso tolobi tia obozoboya kotia provision na ndako ti leta mpe ekoningisa bino ke bakure kokata na boyeboye ocomprendre déjà ke makambo tozoyoka seke eza so mpo bato ebe banda oloba biso moto wana Europe mama deli natika koloba bongo biso to wana Europe kure kokata na te na mboko tokosala délestage ya courant te bato ebe banda ekoloba ngo délestage ya kore kosalama te bato ebe banda koloba ngo mais l'État lobi yango fali bolamuka ta boloba ke makambo bazoloba eza ya solo atako nano ebandi te mais nzambe azoningisa eza lokola mbula lere elingi ebanda kobeta bakake ezobeta nga na lota nayebi te so nabeta na lota mpenza ke molili na nzela epi bato babe bazotelemisaka bavoitire na lota ngo na ndoto na nga bazotelemisaka bavoitire bazosalaka bato mabe na nzela naye komona kele molili ekobanda ozala makasi ekozala biso mabe bacrime ekokoma ebele polisi akoka komaîtrise makambo wana te ozomona do yango wana tozala mayele biso bana nzambe tosambelaka makasi mpo makambo ezoya ebele ozomona sikoyo ngai mikolo oyo nyonso bato tozala na bango bayebi na partage yango na bango donc okolala lelo olali na loti guerre makasi 2 jours après 3e jour 4e jour pardon nakola lota sous guerre ngabi yongo nazolotaka lota ba guerre boye likambo nini na lotaka ba guerre ebele nazolota vraiment guerre na otuna nzambe ndenge loba ni guerre yango eza wapi ou bien que ozala wapi onga na olota ba guerre eza guerre Ukraine oto guerre nini na olota vraiment ba guerre ebele bo wana na explication makasa kopesa ngote na olota vraiment ba guerre et puis naki kolota siko ndoto moko ezalaki vraiment ndoto na ndoto wana ezalaki tolalaki na ndaku mbala moko nayoki makelele makasi na libanda na ndoto makelele okitomo makasi na libanda so nga na papa dide toandi kotuna makelele nini na libanda papa dide abi zelanga na kende kotala yo kobima te zelanga na ketala eloko nini lokito ezozala libanda boye nde mbala moko na ndoto na kati ya ndoto na nga nzamba bandi kosola na nga na litoi ayebisi nga abia Deline ezali nouvelle épidémie abi nange eza nouvelle épidémie oyo eye nouvelle épidémie oyo eye siko épidémie na lere eye esali ke bato moye épidémie ndenge eye boye esali ke moye bato babimea te po bato maladi yango ezopanzana mpe eza makasi mingi mais lokola biloko akolia eza te yango bato baza oblige ya kobima mpona kokeluka biloko akolia bozolanda message mpenza oyo nabongisi yango oyo yango mpenza nzambe alobi na nga alobi nouvelle épidémie eye wana ezalaki na ndoto abi nouvelle épidémie eye eza tellement makasi donc bato normalement fallait bakangama na bandako po libanda eza kobeba na épidémie wana mais bato bana choix te fu babima libanda bake koluka biloko akolia libanda yango wana lokwa pe biloko yango eza pe ekuti na crise économie eza crise alimentaire pe eza lisusu pardon nzamba limbisa Seigneur
alobi lokola ke biloko fo babima pardon bozana loba pe ndenge ezalaki mpo nkombo ya crise alimentaire ebima ye wana te nzambe abimisa te ok nzambe alobi boye balokola nouvelle épidémie mutu eye po biso totuna na papa Didier makelela nini oyo eza na libanda boye papa Diabiza na bimana kende koyoka nde nzambe banjolo bananga Deline eza nouvelle épidémie eye eza vraiment makasi normalement fallait bato bakangama na bandako mpona kokima nouvelle épidémie mais moye bakangama na bandako eza te po baza na biloko kolia te na ndako yango bazobima mpona kokende kolukaka biloko kolia alobaki bongo bazobima mpona bakende kolukaka biloko ya kolia alobi nanga heureusement yo kutu oza na provision tiaki provision na ndako alobi na bon heureusement yo kutu otiaki provision bongo nabi papa Didier kobima te o bazobima wana eza bato batiaki ba provision te c'est normal bazobima po bakubanzala eleki bango na ndako bana chote fu babimaka bakeluka biloko kolia nde baya kolia na ndako me nde bazobima bongo bakozwa pe maladi bamemisu na bandako na bango wana ndoto wana esukaki ndenge wana yango wana omoni bandeko pi eloko mosusu nazolota ngo makasi nzambe azoloba poto natiaka mwa ndambo ya babidon natiaka mwa mai natiaka mwa ndambo vraiment en tout cas ewumeli mwa ndambo me mai wana pompe ebebi te eloko moko te eloko su nzambe azoloba nanga babidon oyo nano sukoli te sukula deja babidon oyo nano sukoli te otia deja mai bona yebi te soki ekozala ndenge nga nazoloba na bino kaka oyo ndenge nzambe azoloba na nga yango wana bandeko na ngai o nyonso bozolanda nga biso tokobima na mboka o biso bana nzambe tokobima na bamboka o nyonso tozali tokozonga Kongo toke na Kongo wana ezaka ba Congolais te mboke Kongo na mindele o batambola na obanga nzambe bakokende Kongo toke na bango Kongo na bana batu mususu pe ba pays mususu tokende na bango Kongo wana uzomona tokende eza na bafricain mususu lepa kende mboka na ye Côte d'Ivoire toni mako ya Kongo nazo yebisa bino kozala bongo uzomona ekozela bongo po exemple soki ndeti na tozwa ndeti exemple na Côte d'Ivoire soki président oyo aza na Côte d'Ivoire wana alingi na ye kotosa makambo ya win oyo ya Congo mpo win ya Congo azaka mpo na Congo te aza wana mpe akodirige libanda mpe ya Congo bamikondi oyo bakondimela ye oyo bakondima balwa oyo ye akopesa ekende ntina mboka na ye bakobika bakozala bien ozomona bakozala bien bakobivivre na nsima ya Congo wana sikoyo oyo nzambe akoandisi mitema na bango bakoyokela ye te bakolinga babundisa ye nde nzambe akobeta bapeyi wana ozomona donc yango wana eloko lelo na ngai naloba awa mpona tokende mbangu na sisa video noki quand même donc na loba na bandeko na insister lisusu botia ba provision batu nyonso surtout ba o baza na Europe États-Unis toza libanda ya toza na ba pays oyo de totia ba provision totia omoni elo na ngina loba nalinga pa koloba ngo mingi te po ekosa batu mususu bazala bolembu pona kotia ba provision yo tia na okaka kokipe teke bandako nino oyo toza nango vraiment moni nzambe aza nzambe akotinda jamais mutu ke tia soki 1000 soki combien de paquets mai entre ta ndako no eza muke ozomona otiango wapi déjà sac ya loso apamba nzambe so atindi mutu otia soki combien de sac ya loso nzambe azomona ndako oyo ozalaka te nzambe azomona bandako na biso eza mike to na place wana te ozomona donc nzambe alobi totia ba réserve na bandako na biso na quantité oyo okoki kozwila par rapport ya mbongo ezweli na yo par rapport ya espace ya ndako na yo l'essentiel ke yo moko yebake na tie quand même bandeko nanga soko ozotambola na kobanga nzambe soki crise alimentaire ye ezala esali 1 an ezala 2 ans yo kozanga eloko te nzambe alobaki yango
ozangi eloko te mais nzambe alingi atala volonté na yo otia et puis tobande kopartage na ndeko mosusu tokutani na retraite dernièrement ayebisi nga alobi ke bande kosambela na bandeko mo nzambe apesi message ayebisi bango alobi ke ma épidémie oyo ezoya ekozala makasi koleka oyo ya liboso abi nazoyoka mawa mpo bana na nga ebele bakokufa abi bana nzambe ebele bakokufa me ngam na oyebi so bana nzambe oyo bakokufa baza baoyo bazolinga kotambola na kobanga nzambe te bana nzambe elingi eloba ke na bademo te bademo bana nzambe te oyo nayebisa bino 75% bango ata bakufa esala nzambe eloko te me na ba 25% mpe bakokufa mingi mpe bakokufa mpo nini abimaki kaka ke eluka biloko akolia ozomona so ozotambola na obanga nzambe te biloko oyo otie nzambe omultiplie yango te ekosila yo noki alere obimoki ekoluka epidémie yango sikoyo naye naloba boye donc esali ke econfirme mpenza message oyo ngai nazwaki na ndoto na nga mikolo kaka nayebi te so une semaine fo ekoka ozomona oyo nayebisi bino wana ke nzambe abi na nga nouvelle épidémie donc yango naye naloba na bapays mosusu soko tokei na likambo makasi oyo toza nango ya kobima na bandako na biso nzambe akodeplace biso baoyo totambola na obanga ne baoyo tozonga kongo bana mvuluzi bana bilaka mfumuki mbangu oyo tozonga kongo baoyo bamizongela gloire à Dieu eza problème te bomizongela na bino biso baoyo non tomizongeli te modèle nzambe alobi akobimisela biso na kongo ekozala pa miracle mpo baavion kala te baavion ekozala te bafrontière ebele ekokangama ozomona nzambe abia kobimisa biso na miracle abe na nga bi ndenge botangaka bana Israël babimaki na Egypte ndenge nakabolaki mai mpo bana Israël bakatisa ndenge na kosala pe mpo na bino bozonga Kongo alobaki na nga ndenge wana nde yango alobaki tobongisa basaki ya randonnée ok yango na sikoyo na baki na bino na oyebisa bino biloko aotia na basaki yango pourquoi ta mosusu kodeplace biso yango eza ta mosusu après une année après 2 ans après 3 mois après 6 mois nayebi te mais nzambe abi tobongisa yango sikoyo mpona nini mpo crise alimentaire ezokota kala te babiloko ekozalazala susu te ozoluka eloko eza te mais pour le moment biloko eza nanu yango wana nzambe abi tobongisa deja bozomona biloko nde ezomata estce na poto biloko ematela modele bomona yango te ke ezokoannonce makambo biso toloba na Deline télévision eza makambo ya solo ekosalama bozomona yango te crise alimentaire modele ezokende biloko ndenge ezomata bandeko na nga biloko lolenge ezomata bozomona yango bino moko donc yango wana nena tangela bino biloko oyo biloko oyo tobongisi oyo yo pe ndeko bongisa oyo biso pe tozobundana na muke tozobongisa bato boloba mama de yo yaka kaka bato botia baprojet opesi biso mbongo so oza na mbongo te na repetaka bondela kotia na eloko te mpo oza nango te koke koyiba te oza nango nango te fanda na obondeaka loba nzambe nga na nga nango te ofandi na esa eloko te esa eloko te wana sikoyo etikali kaka eza makambo ya nzambe soki mpo kokufa na oka na nzala oke na yo bokonzi ya likolo gloire à Dieu eza problème te tokutana kuna soki mpe nzambe akobotisela oselo miracle mpo ekomi temps ya miracle ya bandeko na nga tovivre miracle ebele olala epeya na chambre obimi na salo okuti mai etandameli yo na mesa tovivre mais à condition ntambo na obanga nzambe tangaka 10 commandement oyo ya mibeko nzambe apesaki Moïse oyo tala soki ozo likambo moko oyo eza na kati ya 10 commandement wana oyo ozosalela te ozomona obongisa obanda kosalela tanga 10 commandement oyeba soki eloko nini oyo ezokosala ke nzambe akoboti asala miracle na bato ya masumu te fo tambo na obanga ye nde biloko ekobotela o na ndako peut-être mais na baoyo batie na baoyo bazotia baprovision na bango ekosila te lokwa azotambo na obanga nzambe bon eloko na bito oyo eza liste oyo sœur na biso mama Marie Claire sœur na biso mama Marie Claire sœur na biso sœur Marie Claire c'est ça sœur na biso sœur Marie Claire oyo asaleli biso liste oyo ya biloko oyo biso tokosomba ok biso tobengaka yango ke soki mutu moko akutani peut-être na eloko
alobi namoni eloko boye place boye bien pour na randonnée tobenga yango ka pour na randonnée mais nzambe alobaki azotinda biso toke kosala randonnée te toke visiter bangomba te bazamba te bamontagne te eza kaka po affaire déplacer biso place tozalaki na place mosusu oyo akomema biso na explikaki deja baplace yango ekozala ndenge nini baplace yango ekozala bato mosusu nzambe odirectionne bango saint esprit moto aotambusa biso tokozela bainstruction ya saint esprit oyo akopesa na lolenge aire nini yo kobima place nini yo kokende mutu na mutu saint esprit moto akobimisa o yango biloko so otambola na obanga nzambe te nde nini saint esprit asola na mpo abimisa o ozomwa bamisu baolotango na bandoto bamisu baomona signe physiquement nzambe akolakisa bango po babima place oyo bango oyo tokokende eza baplace oyo tozobenga balie de refuge tokokende na balie de refuge mpo na nini bato mosusu bakobima mpo baboyi kozwa système mpo na makambo ya babanki bakoma kotiango na maboko na biso baolinga topesa bango maboko na biso bakotisa bapise électronique mpo na makambo ya banki makambo mbongo nzambe alobi tozwa yango te oyo akondima kozwa yango akabweni na nzambe do bato mosusu bakobima mpo aboyi kozwa pise électronique wana nde baprésident na bango babandi komene bango vie dure nde bakokoka su kofuta bandako te banini te esika sikoyo nzambe akopesa bango sikoyo signe ke bobima ekozala bongo bamisu babimela bongo guerre te eloko moko te mais condition eza lokwa l'air balobaki tozwa bamangwele l'air bato baboyaki kozwa bamangwele mingi balongwa misala ndenge moko ekozala doki balingi basala yango na ntango wana me esimbaki te yango basala yango sikoyo na basystème oyo bazotia kala mingi te naza na bavideo awo bazolobaki kala mingi te puise électronique ezobanda donc nzambe abena na 10e mois nde bokovivre makambo makasi na 10e mois toyebi te ndenge ye azoloba na ye mo mpe ka azoloba ye mo moto azosala na ndenge na ye nga nazolobaka oyo nzambe azoloba donc tobongisa basaki ya randonnée bandeko na nga bato mosusu bakobima bongo mpo aboyi kozwa pisi wana bapesi edele bima na ndako baoyo baoboya so baza na nzambe te baolala libanda mais soko oza na nzambe ozoboya nzambe akodirectionne o place nini okende aomema na lieu de refuge na lieu de refuge ana tokokutana ntango mosusu oyo kuna bamemie mpe wana bamemie kuna tokokutana na bato bandako ya bato mosusu nzambe akotransforme yango ekomba lieu de refuge nde ndako wana omona kuna na registre na bango ezolakisa kaka ndako bafutaka yango onde moko ndako osa azwa vaccin mais nano azwa vaccin te nano azwa eloko wana te ozomona oyo ya banki donc ekozala lieu de refuge ndako wana nzambe moko akomema bato na bandako ya bato mosusu po se transformer na lieu de refuge balie de refuge mosusu ekozala pe na bazamba eza pe na bazamba nzamba amemi bino mpe na zamba quelque part na zamba ata bazoluka bino bazoleka pembeni bino bomona basoda baoleka me bakoma place bino bozali te ozomona bakoma place bino bozali te bakomona bino te donc na balie de refuge mosusu ekozala na bazamba donc yango nalingaki naloba donc komitungisama te soki direction ezomema yo zamba kota zamba wana ozomona signe oyo ezolakisa na likolo toyebi te soki nzambe amiyebisa biso signe yango ekozala nini nayebi te donc vraiment ekozala bongo donc soki ememi yo ndeti na nzambe biso tobongisa kaka oyo tobongisa oyo etikali eza nzambe ye moko nzambe mpe azotala mpe bana botosi aotala mpe bana botosi yo obongisi no saki te eloko moko te na nzambe aotalake mono ayokaki message oyo aboyi kobongisa ne saki ozomwa bato ebele bakoma basi ya loti baotikala signe yango ebimi akomi mwasi ya loti mpo azotala voiture na nga so nzambe oza na voiture nzambe bibima makolo bima na makolo me bato bavoiture eloka motuya bolinga te voiture na bino essence ezala na se botondisaka toujours kaka essence
ozomona po ekoma na temps moko le bamakambo ekoma sere besanse ekosila su bato te na bavoiture na oyebisa bino oyo baotambola na obanga nzambe bavoiture na bango besanse esila su te oye okomprend te donc moso essence eza te mais voiture no etambolaka essence na bando tiango eza bon miracle ya nzambe nzambe osa mais à condition mais essence ezanga te na kati ya voiture na yo so essence ezozanga te ezozala kaka kotonda fo tondisa yango ka oyebi kaka ke réserve na nga oyo na simba yango te donc yango wana nzambe akope kosalela yo na voiture wana lieu de refuge no mpe nzambe akodirectionne mpe na voiture ababokota na voiture na bana akoki mpe avant kutu yo obima okota na voiture bokende akotinda bato mosusu bayapa na yo atindi bato mosusu bayapa no nga nzambe atindi toya awa na basaki na bango randonne baye ok nga nzambe alobi tobima donc tobima bomemani na voiture wana bokei nzela bakomonaka bino te ozomona place mosusu ekozala ndenge wana oyo eza kaka mpona a cause aboyi na ye kobatia ye nini wana naolinga otangatanga nkombo te oya makambo babanki wana makambo bambongo aboyi na ye batia ye bakobima ndenge wana bato mosusu babima mpona guerre bato mosusu babima mpona guerre surtout biso bato ya France na bato ya mboko nini Allemagne tous les deux pays toza na risque ya guerre toza na risque ya guerre bato mosusu babima mpona guerre pende esalami kan radiation to bombe ekozala bombe oyo ekokwea banzela ebukani banini ebukani radiation partout mo respire eza te ale nzambe abino bima ozomona bamosusu babima na temps wana ezodepende na pays bamosusu babimela bongo ke bombe ekweyaki bato mosusu babima avant bombe ekweya soki aza na territoire oyo bombe ekokweya nzambe amibimiseli bien avant bima kende na adresse oyo papa kende kuna ta mosusu mpo oyepa na nga mama Adeline ta mosusu mpo okepa motu mobwe nzambe atindi nga na ya basine ekozala partout kuna mpe nzambe oyamba mpaya abongama oyamba mpaya nzambe akolongola bana na ye na territoire oyo ezali oyo bombe kokweya pour le moment tozosuspecte koki kokweya na France to na Allemagne tous les deux pays wana eza na risque mpona bombe mpona guerre mondiale ebanda kala te guerre mondiale ezobanda bandeko nanga guerre mondiale ebanda parti ya bombe oyo monene kokweya sikoyo nzambe akolongola bato mosusu avant guerre ekweya ndeti biso baoyo toza proche mpe ya Paris nde toyokaka ke Paris eza cible ndeti nga naza na nini makasi te na Paris awa donc nzambe akobimisa biso avant guerre bobima bokende kotala biloko oyo oza nango te kotala bomengo na yo te soki bakiti batelevizio babiloko bilambe ebeye na ndako kotala yango te zwa bana zwa mwasi na yo bobima nzambe akobimisa bato mosusu avant guerre na territoire oyo bato bakokufa na guerre akobimisa deja bato akimisi bango loin musika ozomona akobimisa bato mosusu ta mosusu 2 semaines avant guerre 1 mois avant guerre botambola mpe ta mosusu na makolo bato mpe oyo moyen ya transport mpe ye moko ayebi ndenge akosala yango abi tozala na basaki ya randonne akoti bino na zamba bobanga te bokota zamba zala na confiance ya nzambe akosolola na oyo na temps wana ozomona donc nzambe asunga bato mosusu bakobima na ndeti nalobi bamosusu babima mpona guerre bato mosusu babima mpona nini oyo nde nalobi bamosusu mpe epidemie eza makasi crise alimentaire ekoti makasi nzambe ye moko ayebi na temps oyo alingi bana na nga bobima bokipe teke epidemie eza mosika libanda bobima ozoma mpona azoyebisa bino omoni ata bible elobi yango kaolere ekokota makasi crise alimentaire baepidemie banini bakoluka bainstale eloko moko oyo eza loko ezopesa kimia bakolinga batia lokola kimia na monde sikoyo kimia wana oyebi ke eloko moko na osinale bino
nde toza boye na bapays ebele ezala France ezala Allemagne ezala wapi na basous-sol na biso na basous-sol na bango baza tala na baprovision ebele oyo koolisa pays pe pendant 2 ans ya réserve po bavivre makambo ebele na baguerre mondiale yango bazwa mayele batia siko babiloko baboîte de conserve biloko ebele oyo koolisa pena pays pendant 2 ans ezali na bamboka na biso mais yango nazoloba ke le bakao nyonso ekota bacrise alimentaire mam nyonso bango siko balingaka bainstalle ndeti pe moko kimia moko boye wana ale kimia siko le bazokosinstalle yango mpo babimis biloko na bango wana baopesa yango n'importe qui te baopesa yango moto oyo azwi deja elembo na bango ozomona bapesa yango mutu oyo azwi elembo na bango yango tozala mayele kolinga kozwa eloko moko te soki nzambe apermettre o te kolinga kozwa te mpi nzambe aboyi biso tozwa nini na bango wana baotia mpona mambambo donc kolinga kozwa yango te ba YouTube ta mosusu ekozala te po te tosignalaka bozwa te bosala boye te bozongisa boye te ta mosusu ekozala te mais oyo biso tozoloba oyo grave yango deya na mutuna oyo bongamaka deja biso ana mboko tookende kotikala mwasa loti te otala bisengo na nsima otikali tokende nzambe obimisa biso yango nalobi ke balie de refuge mosusu ezala na bandako ya bato mosusu ebonga balie de refuge bamosusu ezala na zamba le tokende kuna babiloko nyonso tozala nango esila te si nalobaki yango ezala na bavideo mosusu biloko ya kolia tokomema ekosila te bilamba oyo tobanda kolata ekopasuka te ekonzuluka te ekopasuka te tovivre nango bongo ti nde tozongela Congo wana eza sekele nzambe na alobi te nde tozongela Congo donc tosuka kaka nanu nde tozala lie de refuge ok tobandi kotanga liste oyo mama Marie Claire asaleli biso biloko tosomba mama Claire pe otie biloko ebele awa donc bandeko tozotanga me yozwaka oyo eza le nécessaire omoni mutu na mutu oyebi ke eloko boye nakoki na kozala nango te me na osala boye okau boye ndeti tolobeli awa mama Claire atie couverture donc totie atie couverture ou couette nga na longoli déjà couette po couette eza épaisseur volume eza munene donc couverture kaka nenga na tiela bino na ba nime na ba te c'est bon tam sima ok couverture omoni ba couverture auto fini kaka donc ba couverture wana ou bien couette pona nini me blade boyebi blade te eza nini oyo ya tofinika yango mpe mpona malili na place ya couverture okoza no mpe ka na blade wana soki boza 5 otiango mpe 5 wana otobana misusu mibale bakofinika moko oyo eza bien mais eza vraiment fo koluka ngo mpe ya bana osombi mpe ya bana ezalaka batisi moko ekanga eprotégeaka contre malili ba blade wana donc eprotégeaka contre malili na place otia couverture ou bien otia couette de longola déjà couette po esala épaisseur de blade wana osali yango ou bien couverture oyebi ke couverture oyo nakofinika ta bana misato balali na finiki bango eza problème te donc drap pe otie pe na drap wana na drap donc otia couverture pe me kozanga ba blade wana te po blade wana soki ofini yango mpena toka efinana nango mpona kofinika pe bokoki kotanda yango mpe lokola drap bofiniki couverture donc eza vraiment bien donc drap pe mpona kotanda donc boyebi ka donc eloko ekoki kopermettre mutu mpona kolala oyo bomoni eloko eza nino eza babenga tapis ya gymnastique tapis ya gymnastique donc ezalaka bien ata na baveye na biso baretraite na biso tokendaka eza na bato mosusu bayaka nango po atanda alalela bozomona oyo nasombaki en action ezalaki nango 4 € ekomi lelo 7 € na action ekomi 6 € et quelque ezalaki na 4 € kala mingi te nasombaki yango pas même 1 mois même kwa na moni yango ondire emati nayebi te mais ondire namonaki yango emati so na bosani te donc okao emati te eza 4 € na action eza tapis ya bato basalaka physique
otandi bato batandango basali physique so osombi boye eza mesure ya mutu moko okoki kolalela ozomona mpo soki otandi na oyo place nyonso bokóma ata na zamba otandi oyo otie mwa blade na o likolo ozwi pardon sac à couchage sac à couchage fai nalakisa bino sac à couchage bozala nalakisa bino sac à couchage sac à couchage yango sac à couchage do bosomba yango eza saki moko yango eza na kati awa yango oyo eza mesure ya mutu moko yango oyo eza mesure ya mutu moko eza saki moko mutu soko olali okoti na o na kati yango nalobi ke bosomba na bino bakweti te bobongisa na bino bakweti te bobongisaka basaki ya couchage boye so osombi so boza 2 personnes osombi oyo monene ya 2 personnes mpe ezalaka oyo nga nasombaki 11 euros 11 euros 9 euros fait à 11 euros na action PK action za biloko moins cher nasombaki 9 euros et 11 euros pardon vous savez comment c'est 16 euros oyo 16 euros na action donc eza mesure ya mutu moko donc bomoni yango mutu akokota na kati alali yango nalobi ke bobongisika bablade wana soki deja otandi oyo na se so otandi oyo na se ale ozwi oyo okoti na kati okoza so malili makasi ofiniki mpe blade na yo wana okoti su na kati donc ezoservi yo lokola mbetu place olali na nini eza peka ya bato ya randonnée eza peka ya bato ya randonnée yango oyo donc sac à couchage yango oyo sac à randonnée yango oyo bozala nalakisa bino sac à randonnée sac à randonnée yango oyo sac à randonnée bomoni ndenge ezali sac à randonnée omoni babongisa yango bien soki omemi yango mpenza na mokongo okoyoka kilo te sac à randonnée yango oyo sac à randonnée oyo bato bakendelaka nango randonnée ekotaka biloko ebele awa so okotisi biloko nde tozoloba so okotisi biloko moni baoyo moni neti baoyo ekota na kati te eza na place nango batiaka ndeti awa ofongoli awa ekoti awa ekota efanda na mopanzi efanda eza na baplace bapembeni nango ekokotisa biloko ebele awa okotisi ata saki oyo akusage ekokota mpe awa boye na libanda don na kati okoti biloko eza na baplace ebele na libanda okotisi biloko ta awa mpe okoki kotia donc ozomona otie donc oza na mutu moko deja so oza na saki oyo arandonnée oyo oza na oyo okotisi na pembeni oza na oyo okangi na liboso donc okokanga biloko otie na mokongo okoyoka kilo te nalakisi bino deja sac à randonnée yango wana eza très bien surtout lokola été bandi faut ko profiter kosomba mpo ebimaka mingi na été oyo biso tosombaki yango bakitisaki yango eyaki na Aldi bakitisaki yango vraiment prix moko ya se ekomaki ntina na ba 15 euros nzambe na bolingo neti tokutana nango na 15 euros ezalaki moins cher mais kotala yango na internet ezozala mpe cher vraiment makasi ezala cher makasi do yango wana donc nalakisi bino deja baoyo oyo bosomba sac à couchage tapis de sport tapis ya sport yango deya nalakisi bino tapis oyo bilamba ya hiver donc faut kosomba bilamba ya hiver ndeti manteau obongisi deja manteau na yo obongisi ndeti biso basi oyo balata bakolan te obongisi bajipe na yo ya kilo to barobe ya kilo obongisi biso mpe tobongisaka biso baoyo nzambe autorisaki na biso tolata kola menacé aboyaki nde ya noir alobaki na biso tokolata ya bleu ya vert ya bacouleur mosusu kaka okao malili eza makasi nde ayebisaki biso bongo donc tobongisa mpe biso baoyo na wana nalobi mutu nyonso te baoyo balataka kola te na se eza te kolata yango boye te olati yango na se ya robe na yo na se ya jipe na yo nzambe apermetaki biso yango okao malili eza makasi tolata mais alobaki ya noir te
ya couleur ba bleu alaxe ba bleu ba couleur wana nde tokolata yango na se pona hiver. Donc tokobongisa pe yango biso ba oyo abongisa oyo alata yango te abongisa yango toyebi ke malili na kipa te na jupe na nga kilo na te 2 jupe 3 jupe na kozala bien eza problème te otie yango. Tricot pona malili tokobongisa ndeti ata 2 tricot 2 jupe 2 robe wana biloko malili 2 tricot 2 jupe 2 robe nini susu nde nalobi ta mosusu 2 collant kobongisa mwa biloko na oyebi ke fu ba sous-vêtement na ngai do biloko na wana obongisi wana bilamba ya malili bilamba pe ya été mwa ba robe no ya mwa pepele pona été obongisi ba robe no ya été obongisi sandal lipapa na o ya été obongisi nini babenga nini chaussures de manche donc sapatu pona kotambola donc basket moko oyo eza confortable kotambola pe tambola nini okotambola koyoka pasi te fo kobongisa yango ya basi mibali ya bana kobongisa basapatu ya mbula fo kobongisa pe basapatu ya mbula wana obongisi po tozoloba boye po nzambe akoki kobimisa biso na hiver ozomona en plein malili donc tozana surtout bilamba malili ezala tokoki na lieu de refuge kuna so tomemaika bilamba malili le tokoma kuna mulunge bandi tokomi na été mulunge tokosufi po tozaka na bilamba malili yango fo kobongisa na ya bana bilamba malili pe fo kobongisa bilamba na ekobeba tata bana bano ya mike obongisi ata mwa 4 bilamba donc bilamba bana mike eza nango mpe na espace malonga mingi te okobongisa pe mwa bilamba ebele c'est ça obongisi cantine mo boye nasombaki na action me nalakisi bino cantine yango bozela yango oyo eza so eza so moni siko biloko mi faut ko privilégier biloko ya boye ozomona eza so donc soki ofongoli yango moni nde nabu nazofongola so oyo nazofongola yango oyo ekomi so donc nakota mai okotia nango mpe mai osukoli ozomona eza so na action ezaki 5 € na action eza ti sikoyo na action 5 € cantine oyo 5 € na action doto eza biloko ya randonnée biloko nyonso ya randonnée de 5 € na action donc faut kosomba yango oyo ekosunga biso kuna bokoki kokende so pe place nini nzambe akomema bino na lieu de refuge ekosunga bino bouti ata mai ya kosukola ekosunga makasi yango oyo ekangami nango ekomi boye donc okotisa na yango na sac ya randonnée okobima nango pe kitoko moni ndeti oyo ezalaki nango biloko monaki ka ya bajouer ya bana 2 € ya bajouer ya bana basakana nango me nayemonake ekosunga biso yango oyo ekomi lokola mwa so moko boye okoki kotia mai osukoli mpe basani osali mpe mwa quelque chose ozomona basani mpe babaki mais Sœur Angèle ayebisenga moni basani mpe ya boya kitoko babol oyo mpe fungamaka boye ekotaki na Lidl toluka tosomba yango oyo ekomi so donc tobongisa babiloko oyo nyonso oyo eza ndeti banini ya bajouer ya bana mais so omonika okoki kosadapte nango mpo ekoma ta eloko moko okoki kosalela ata nini nzambe aza malamu kobongisa mwa basani moko aboye mpo lere otiana ekopasuka te mwa bol ekosunga biso mpona ka mwa quelque chose tobongisa yango en tout cas je crois que yango wana mpona bamai ya komela kobongisa mwa milangi moko aboye mpona omelela mai mpona komela mai oleke tomema bavere ekopasuka biso nde tozokende otie so boza 5 personnes na famille boya 5 osombi babiloko aboye pe 5 ozomona ekoki kosunga bato mpona omela mai bomoni ata baoyo ya plastique mpo ekopasuka nango te omoni me baoyo bien thermos okoki mpe kotia thermos donc eza bien mpona komela mai ata na nzela otie na pembeni na nini na randonnée ni susu awa biloko bilamba malili nalobi basandali bien basket nini pe mpona ete kobongisa pe biloko ya ete pe kobongisa
sac à couchage na lobby, trousse de sécurité, de secours, trousse de secours. Donc, il trousse, il y a secours pour la première soin. Nzamba lobaki, donc, nzamba lobaki na eke, en tout cas, na temps wana, ba malade ko sila na banzota batu. L'air au monde c'est symbole signe wana ata so za problème makolo za problème moko passe ko ka kotambula te yo bongisaka kilo na okomema yango ko comprendre na mema su kilo te na omo yoka mukongo passe même kolango ko mema kilo ko banga na ote mais bongisa pe kaka trousse na yo ya premier soin ezanga te dans la trousse hein tobi médicament nazana non ça la bien vidéo mo bande koto ke bana ba médicament avant mais la médicament nyo sous vérifier yango certes aux ala kanaye ayoka ki akende pas médecin pesa ki e Doliprane o a capsule non l'exabi non na ba vidéo Doliprane o a capsule a timbi bwaninga tia na munoko Saint-Esprit a touché kara simba nga simba on le quoi makasi oh abinde ni kisango makasi boy azo luka fongola ndeka capsule wana ba fongola ka ezo fongwa mate asa bo fongwa mate simba boy makasi ba beta ona libanga eza nango mabanga ka na forme ya Doliprane beaucoup ko imaginer te si vous raisonnez mabanga na soko melongo ndenge bansu ba lobaka o mela Doliprane pendant 3 jours, mélango tongo midi po kwato après 4 heures, on met 4 fois par jour, donc on met 4 mabanga na mujukolo moko. Deuxième jour, on met 4 mabanga, troisième jour 4 mabanga et ko sala onini na nzoto na ko laksa bino po boyeba temps otokomi. Bo yeba ba Doliprane mabanga kisi musute Doliprane. Okoki ko imaginer do yon yo o melaka ba kisi belé o ba kisa ba tension ba kisa ni eza ba capsule vérifier ka yango malgré na kati ono ko mona ta musu pousser ya moko o bonde surtout faut ko bonde la nango makasi ko bonde la nango makasi eza pasi mingi Doliprane komi mabanga et comme mabanga te meye nango mabanga ake pa médecin ngo wa komela ki abitala kisi na uto zo na pharmacie eza na ba kisi te eza mabanga mais ça lobi bon kende nango pa ya nani kende la kisongo na pharmacie wana abi lokwa azaki na tanta kende na pharmacie tutenga bi ba osani ba loba na oka tala na tanga kala médecin penda okepa médecin o la kisi ke tala kisi o na uto zo na pharmacie eza mabanga mais balinga batongo na journal anga loba mais c'est grave anga ko bengi bato alobi metala kisi ko mabanga eye mabanga ozoma do mabanga o pe ya biato epanzanaka abi azwi penza soki marto so eloni na beta ta ezo panzana te do li mabango nde o to benga mabanga kayuana basalongo forme siko ya kisi bapakoli soki couleur soki loroni Bon raisonner sur quoi il faut que bonde la capona bakisi avant mais la kisi puis vérifier les sous donc de médicaments de tobi ba Doliprane ba thermomètre tensiomètre ou des bandages au kanga tam so mon nini auto kanga kawana et puis nini susu ciseaux tonga singa ya kotonga tam so elamba ezala kaka bilamba biso epasuka mais ezala ka au kau nzambe moka ebibiso to tia kaka donc itonga ezanga te singa bilamba pona kotongela ezanga te ciseaux ezanga te mbeli na yo couteau mbeli ezanga te moi balutu so boza 5 personnes kotia pe lutu ata 5 to 7 po bato musu pe to kutana bango pe baye ko tam susu azangi lutu to ko aider ozomone le bongo ni sous tous des soins corporels donc ndeti mafuta kopakola pomade bonalo be la vaseline moi moko abeng atina odeur mama Deline so pe nzamba lobi na bango babongisa ba vaseline pona makambo ezoya e ko aider pona ba pona ko crème ba vaseline bande ko na bobongisa vaseline batu o to kobima na guerre to kobima tam su bombi mte kweyaki
bombe mutekweki ezosenga tobima to guerre ezosenga tobima tozana besoin vaseline po radiation ekozala ekobebisa bapo bani vaseline topakola ngo ba vaseline misusu wana nga bande kotiango na mbebu na ndo yeba te ndo kaosanga mbebu nzoka eza mabe tala vaseline na kitoko oyo eza na nini ya vert ba o mususu apembe na wana yango te vaseline o faut kozala na ba vaseline ekoyede yo na kopakola yango ta mosusu ozokende na nzela moi makasi vaseline mwa bakepi wana oyo olati no fulame olandisi mpo na moi babenga oni bakepi oyo ata oyo ya bitoko batongaka wana kosalela boye eza bien tozala nango nini su dentifrice te babandi hygiénique batige coton ezanga te tozala nango basavon ya kosukola nzoto ya kosukola bilamba okotia na kati ya saki na oyo ya randonnée bamsusu bomona ngo biloko ebele mais eza biloko ya mike mike ka serviette de camping donc serviette moko ya mesure oyebi ke ekozala gant na yo lingette papier toilette thermomètre thermos omoni okotia ndeti thermos mpe ata oyo monene mpo lere okosala te botieka na thermos bokomela réchaud ya gaz réchaud ya gaz réchaud na gaz baréchaud wana mike na bagaz nango baréchaud ya mike tolakisaka liboso wana ya camping baréchaud wana na mwa de nzungu yo moko yebaka mesure so boza ebele na ndako famille nombreuse mwa banzungu mpe ya mesure ata mibale ekosunga nango banzungu mibale allumette briquet biloko wana lampe torche solaire bandeko faut privilégier biloko eza solaire torche eza solaire mindo eza solaire faut privilégier yango epuis bapili mpe ezanga te mpona réserve kotia bapili bougie ezanga te bougie ezala montre il faut ezala montre calendrier de poche il faut ezala carte d'itinéraire carte itinéraire ndeti biso toza na France ya carte d'itinéraire ya France mpe Europe mobimba il faut ezala quand même bajimele bajimele mpe bokoyoka mouvement mona mosika bobi tika totala fo bajimele ezala boussole fo tozala mpe na boussole ekoki kodirectionne biso ki USB clé baloba ndeni na français onzambela clé USB je crois ki USB donc ezanga te mpona kostoke bachive na yo banzembo banini ya adoration banini otie wana lere otie radio solaire tobi radio solaire bible priorité bible bato mosusu bazala su na bible te bakoma otanga bible na portable eza bino mpasi bongisa bible na yo soki oza na oyo areserve tiaka deya na saki ya randonnée ezala deja wana je crois ke na silisi oyo nalobi te na koloba nsima nzambe amona bino nzambe azala na moko na video oyo bocomprendre nzambe apesa makoki eza na mpe ya biloko moko teke oyo ya cher makasi eza normal ndeti bilamba hiver ozwa na oka na ndako ozwi na oka mwa bilamba oyo otie wana bilamba bano trie ka oyo esunga ye na hiver otie mwa bilamba bano bongisi donc faut kosombaka mwa batorche solaire ezala solaire bougie donc babilo moka bon calendrier babilo abo baserviette banini wana donc il faut kosomba de biloko na ngena loba yango wana bandeko na nga temps eza mabe biso toyebi te tokobima mboka oyo ekobima ngo mpe ekozala facile te na bato oyo basambelaka te na biso bato tosambelaka ekozala biso facile yango nzambe azopesa bainstruction ndenge tokobimela alobi deja ke tobongisa kaka biloko oyo nde akopesa signe na temps tokocomprendre ke temps oyo mpenza akala mingi te toni tobima do mabondeli makasi bandeko na nga mabonde makasi omoni kaka mokili eyindi mabondeli makasi mpo kala te guerre mondiale ezobanda guerre mondiale ezobanda bandeko na baepidemie koya bible elobi biloko nyonso
ekosalama mpo elobama deja ekosalama. Donc nzambe soki azokopermettre ke eretarde na biloko wana mpo alingi biso bana na ye tozwa mayele baoyo bakoka kotia baprovision te batia ta biloko ndenge matinga nazokoka so kosomba te bandeko nanga biloko ekomi cher moko okoki koimagine te. Biloko ezomata makasi makasi. En tout cas nzambe azala na bino bocomprendre Saint-Esprit asosolisa bino bocomprendre makambo oyo ndenge ezaleli. En tout cas message oyo eza mpona moto nyonso te, eza mpona bato bakroa ke tozonga kongo bana mvuluzi bana bilaka bana fumuki mbangu biso wana yo mpe ta mosu oyeba te tozala mona fumuki mbangu biso toyebani na biso teke toyebani teke tozala bakimbangiste toyebani na biso te tanka lere ekokaki toyaki koyeba. Donc yo mpe otambola na obanga nzambe peut-être yo oyebi te ke oza mpe mwana bilaka mfumuki mbangu oyebana na yo te tambolaka na obanga nzambe yo mpe ata oboyi no kondima nga mama Deline nzambe akoya asala ngolu aya aloba mpe mpa na yo moko comme ça tokutana na lieu de refuge. Tokutana na lieu de refuge bao tokutana bao na lieu de refuge. En tout cas ezala biso bien tobanda koadore de biloko na biso ebanda kosila te biloko tozala nango biloko ya kolia nalobeli te nalobi biloko ya kolia biloko ya kolia nalobeli te me na koloba ide nini eloko nini oyo kote tokoki komema mpona biloko ya kolia tolobela yango na video mosusu tolobela yango nzambe amuna moko na moko obolanda video obopartage video surtout video obopartage yango na bandeko mosusu babongamaka babomisaka basaki ya randonnée mpona koke randonnée te mpona kodeplace nzambe akodeplace biso. Merci nzambe amuna moko na moko kimia na nkombo na Yesu Masiya ezala na bino amen.